Voici toutes ces bénédictions se répandront sur toi. Oui, mbote na bino bana nyonso ya banga moyo bozana Europe, bozana Océanie, bozana Amérique, bozana Afrique, bozana partout, na Angola, bozolanda biso. Vraiment, le deuxième jour il y a émission na biso tolobaki émission spéciale pour na banga moyo. Bo mona ba difficulté nini kisenso tozana ngo, ba benga mona poto, ngape na mona poto na fana na banga mona kisenso, mais tala le kisenso ba réalité to parcourir na ngo ya mabe ya passe. Alors bo moni ay tozana Maya Monteur. Maya Monteur, ban belé, bazana poto ebe Maya Monteur, outi avenue de l'école, maternité Sengo, Saint-Étienne, oui, terramoupé ou no kita. Mais nzela wana na sibino nzela na ekufa, ezaka souté pour commencer na Maya Monteur do, ekoma po bima fo ya mapango ya batunde okoma. Oui, depuis 2002 2003, régie des eaux, Maya ezaka souté. Maya ezaka souté, donc souffrance à Maya ekota ki na banga moyo na ba quartier lokola quartier Amba, quartier Kumbu, ozu ba quartier Mbukukuna na ba Chine, okiti ba quartier Mission, Maya ekoma ki pasi. Alors boyeba ki Maya Monteur na kala, o Maya Monteur o ezaki Maya moko ba toazeka ko ya ko kutana awa retrouver ba toki ba Maya ba keime, père itala ko sala Maya nini tanga azui moma koti a sali Monteur moko ezaki puissant, o permettait ko matisa Maya ti na likolo. Base ya mai wana zaki na set eza na Saint-Étienne et place bata ba citerne na minene. Alors parce que ba citerne na ba kabula ba mai ba sala ba distribution na ba veni pour les populations ya likolo boye bazo moya kotoka mai. Donc na moment où tolo ba na 2020 moi nzamba sali moi grâce moi ba tebele belé ba yiko sala ba forage et parmi ba topi ba sala ba forage na kisenso to sape na moi na moko ya banga moyo oboyebi Donanto Tsumbu. Donanto Tsumbu azana Canada, yepé a sali forage je crois neto olungwa awa to koma tikuni place forage za to la sabino pe ba difficulté nini o forage a Donanto Tsumbu ezana vraiment toza ensemble bo mona ba difficulté nini bato wasu parcours na ngumuni bato ndi ba sukola na difficulté ba mama ba ni place moko le la ça qui passe ya mai eza vraiment na kisenso. La Maya Monteur. Tellement bangombe les qui trop tôt comme Maya a ndenge ni pour que toni que la bilamba na banda. Et c'est ngara to kita awa. C'est on y kala na Maya. Toute la difficulté à Maya tel que simple les bêtes be bomoni o ba sala o. Et ko kunda ma po bo zo suma e comme sou pasti boyo longo bazi pour que Maya e banda sou ko bima poto ko Maya sou salela. To senga ba sunga biso. Parce que ce babilo c'est la vie. Tel que biso toni comme la Maya, c'est que toi na vie té. Toi na poto ba pesa biso vie parce que côté en tout cas ça ne va pas sans Maya oh to vivre toi na côté biso to rezo Maya té. To mona pasi kaka basunga biso pona Maya ya basonga biso namba Maya tala kaka lokola ngai mama mokolo makolo na maladi tala kaka pasi ya Maya kaka mama papa. En tout cas, Montréal, maman va déclarer pas sa Maya donc directeur Blanqui, je crois papa Silva, papa Nickel, tout ça na Maya Monteur. Donc espace où tozali na biso quartier oyo Maya ezate tozana en pleine commune à Kisensu. Donc bazana difficulté Maya ko sakanate bazo uta ba ngumba kuna à peu près 10 mètres 10 km pour akomati yao. Bino oyo amoni ke nzamba pesi makoki ko sala forage. Ta bisike se belé mapango se belé oyo ezaki ba ko pesa biso même le pango pour ka to lona forage. Donc vraiment na sengi na bino de notre Tsumbu. Bozé belé na Europe. Papa Davin, Bozé belé, papa Jean Roger. Donc en tout cas, il passe à Malam Mokolo na yango. Mama Pelagine Kosi, papi photo Tulomba.
place malamu kolona yango vraiment nzamba sunga bino mon a kotala image oyo mona pasi ya bandeko na ki senso ndenge ezali donc baza vraiment na posa mai donc mutu akoya kotina bango forage awa na quartier oyo vraiment ekosala iloko. Terrain moupé. Donc à venir de l'école. Et aussi terrain moupé qui et aussi terrain moupé. Ils ont tout droit né pour qui dans la main monter. Donc nous avons qui vous en a Saint-Étienne où il y a le terrain moupé, vous avez qui dans la main monter. Donc c'est là où il Kabwana à venir de l'école sur quartier Kumbu. Donc dans le quartier Kumbu vous avez donc les athées dans ce qui dit vous là simplement monter. Donc pour ouvrir pour monter il faut au quota ma parcelle doit ndeko batika mo 1 mètre pour permettre de voir les gars donc so mutu mo uzima o bazo ya boy donc beaucoup na nzela faut mutu mo katela ba mpandi Alexandre comme sous donc là c'est pour moni passe donc j'espère que avec Montréal Spark nga au tambula pour bozala toujours informé oui ba nene ki sensu ils ont évolué dans so beta ratolo ki biso to bana ki sensu bana banga moyo donc so même pa na banga moyo yango en tout cas désolé mboka za mabi makasi passe. Kitana. Tuzo kende siko tuza na prince qui senso donc boyebi prince ngo ezala pas même 1 km donc ezala pas même 1 km donc souffrance vraiment ezali bogomona ti esika bande kona biso bana moto ba souffrir mituka ya kisenso zo souffrir na kinza kwana donc moyen zati donc souci ezali vraiment que banzela ezala ebele na banga moyo po commune efungwama développement ya kasoki banzela eza normal banzela zo kende bien au moins développement zo mais biso sikoyo banzela ezate donc développement oyo uta wapi faut pas ça la mulele il faut pas ça la diwaz donc il faut pas bongisa l'église néo donc et place oyo bato bakufaka na ninga kosakana te po même nzela oyo inauguration na sala mate donc bomona même mutuka oyo vandi ya munene wana bomona et boma batu donc bato bakota mutu ekota tina ka hôpital bato bakufa donc na ebisio koto nyonso risque mo ezaka ya kosakana te même ndeko bato ba brique na mona danger mo eza awa donc il place to kende to l'église déjà frontière ya kisenso matete donc ba terrasse kutu ekunami po ma union sana benezo yaka ekomaka ne awa donc bato matete ne ba souffrir donc kisenso ezobwaka mai na matete donc il n'y a pas moyen à ce moment comme na arrêt ACK donc bon mon asko binomoko nengini souffra na quartier qui ntsako donc place ba zula ba bisa kisenso donc potopote zawana donc so mutamota memio c'est que a sepelika mimo mutia malamu baboya kapo moyen zati donc na otambula na ben na prometaki bino lelo za émission spéciale pona banga moyo vraiment bon mimanga na mitema na bino bo pesa biso maboko musala oto sala ya émission na biso on ne sait jamais et que na liboso en tout cas bandeko ya kin ya Kisenso News papa Michael ozomona donc musala zo sala ma ah oya tokina ti mulele ya pas moyen donc ozomona siko bino moko bino na quartier batende donc comme na quartier batende et place oyo soki e baby Kisenso pe makambo nyonso e baby awa nde na zwi moto bona okena bino ti na prince basali ya de la paix
bon mon appel nini ba décaper misala misusu mike sala mikuna. Donc toujours souffrir na ndenge ya ko sakanate na ndenge ya ko sakanate na ndenge ya ko sakanate. Donc toujours beta mbela t'as les places au fond. T'as la donc les sel nzela oyo même soki na kisenso yango. Donc les sel nzela oyo soki na kisenso yango. Les sel nzela oyo même soki na kisenso yango. So nzela oyo kaka e baby susu bana kisenso. En tout cas histoire il y a mituka et ta société. Donc histoire ya mituka et ta société. Donc to comme arrêt. Ah on alors ça bien ce que Montréal aux abino diwaz bota diwaz n'est commis papa dans moto. Donc pour moi diwaz. Donc c'est bon. Donc diwaz c'est amour. Donc diwaz c'est amour. Donc aujourd'hui Simon Likolo kuna donc diwaz en tout cas nzele za ngoti. Donc si Likolo ba yombe donc nzela oyeketi l'église ba yombe. Nzela oyeketi l'église ba yombe yango. Ah donc ah ouais place na telemia wa ezali quartier Mpudi soko matiboye batende kitimbu soko yeboye Kintsaku soko keboye mutoto donc na termina frontière bomoni bana nyoso banga moyo ba se retrouver awa ba mituka omoni ba 4x4 oyo ba Suzuki yangonde ezo sala ke ekomisa batutina ba wenza kadi ekomisa tutina ba wenza bambu kuna na Chine donc so mituko ezate pas moyen ba omona ko ba yasi oyo ezuka na deta awa na ba sebeko wana donc e place tozali ne yangonde eosenga l'état vraiment zo soina ngo abongisa biso yango po kisenso avozo ezo moyen ya kopema esenga fondila diwazi oyo basala yango nzela wa Kintsaku ebonga po emema biso ti kuna na campus. Donc bozo mona maman ba oteka kaka boye donc place ça tellement salité maladie ndenge na ndenge donc pas moyen. Vraiment boza bo se sensibiliser boyo kana boza la bomoko pour que toute la solution ya commune na biso kisenso. En tout cas tozo lungwa wa siko donc ende ti de la paix de kota rifla donc comme ti on a toujours na bino nous na diaspora Europe. En tout cas papa Jean Roger, papa Silva, papa Davin. Donc on salue ça la spéciale émission yango donc komi na delapé wana bomoni plutôt tout ça na delapé église bon pasteur yango yo. Donc bon pasteur, boyeba ki bon pasteur na quartier Nsola, au quartier Nsola. Donc étant na komi na place prince à delapé souki donc mbila kangi biso ordre de monsieur Zate de mon bébé. Alors pour nous sauver caméra na Montréal de Bali au Bakayoko Léa et bien Congo n'est comme donc toujours continuer ce qu'on toujours kende
ti Rifla na quartier Kisenso Gare na quartier Kabila ti Toromata na terrain Mopé na terrain Mokoka check on continue chemin donc ngai wana zokende toujours donc tozokende tokoma donc avec Montréal donc musali sala maraka omoni de la pango pe bande bandaki suka wana donc banzela ngo ya Kisenso loka koloka banzela Kisenso loka koloka donc ezo banda e bandi ekuki e bandi esuki mais tandis ba commune so ba bandi nzela ba comme sango tina suka mais Kisenso wana libabe nini o Kisenso wana ngulu donc so ba bandi nzela o ko place bo nzela suki donc yesa la passe makasi yesa la passe donc tala vraiment so kitina seboye nzezalandu donc terrain nzezalandu na seboye donc ende vers école Abikanga école ya Maman Songo donc vraiment na nzela de la paix donc prince soukeli wana bomoni place bukani wana donc bukani wana toujours continuer chemin donc nzela ezate donc banga moyo toza vraiment na toza enclavé donc banga moyo toza enclavé pas ces makasi donc rail ya wana bomoni rail donc Montréal zoa rail ya wana donc tala bena ba danger donc rail eza wana donc ma nyonso mabe donc nyonso mabe vraiment tozangi lisungi donc tozobunda vraiment pour na commune banga moyo Kisenso makambo nyonso na Kisenso mabe nyonso mabe na Kisenso bon bosunga botia maboko boluka moyeni bosala pour que commune oyo et avancer Kisenso na bata mayele Kisenso na bato ba yebi misala donc tozobunda vraiment bomoni donc ba mine na ko batila biso awa éclairage public bomoni ba mine nango na oka donc mona lo ba mine zati. Émission spéciale pour Nabanga Moyo Kisenso ne tombera jamais Kisenso quel que soit la difficulté aux années mais tokolonga donc on a to komi na quartier Kisenso Gare donc dans quartier Kisenso Gare ba to ba ki gare Rifla yango gare Rifla yango de bomoni wenze to ko matikuza na gare Rifla bo mona bino moko ndenge nini makamanga ezaleli mais to ye précisément to kutena maman o azape moko ya ba konzi na quartier oyo maman ko pesa so kombo na Marie Chantal Mboyi Mudingila. Maman, est-ce que vous avez mwana ya banga moyo? Nazali penza mwana banga moyo na koli na quartier 17 mai naza mama awa kaka nasala kape kaka awa nazali officier ya état civil na bureau secondaire oyo bozomo na wana nazali mwana ya banga moyo. Maman, en tout cas nous ebate Kisenso juste nini na maman etali banzela. Perception non. Papa na ngai Kisenso na ebite so ipeza la commune moko bakonzi bakipaka te tomonaka basemblant babeta biso ka bakara bayaka na bango me likambo ya nzela tomonaka nzela moko yango mpe basala ebukana pe continuité balakaki basala pe te elo moko mpe eza susu baye na delape na minute oyo na delape kuna basali sous semblant tosepeli banda nde tozalaka wana bana koto bayibi na donc nanu mutu azwa mutuka liboso lupangu na ye te nanu mutu azwa transport liboso ya ndako na ye te biso surtout tosalaka makolo il faut lamuka bao basala na ville il faut balamuka 4h du matin à se préparer et bongo abanda kotambola awa tina matete po azwa transport soki bongo te bana moto obayaki bango pe bazana ba tarif na bango soki mbule noki ekomi 3000 soki buto ezuyo ofuti pe ba 5000 na distance moko oyo ya 1000 francs to 500 francs bongo difficile ba érosion koto na éviter ba érosion koto ça tozana ba érosion moko grave kana quartier o tozali Kisenso Gare azana ba érosion na ngomba kote kuna bozo mona wana ba érosion moko
bayebi yango kutu te nayebi te soki bayebi basi baya kotala yango na bakonzi kote kuna nde Bulambemba bato bazindaka tokoyoka ko baotinda basaki na ndenge basaki yango bakokabola yango so mpe banani bazwaka so mpe bafantôme toyebi te. En tout cas mingi kolobisa te bomoni mama bino ye mo ndenge alobi mama merci vraiment bomoni wenze ndenge ezaleli donc makambo nyonso mabe so tolungaka tokoti boye baérosion sec je crois nakota na bureau sec. Bonjour papa. Donc ezalaki na réunion na commune, il y a plus ou moins ezaka 6 7 000 sacs. Il y a fondation il y a Ouidal, il y a premier tour ezalaki golf kizola na était blanchi. Deuxième tour ezalaki chango. Premier tour yaki ba pesa biso ba sac. Pour un problème il y a pont parce que pont wana est déjà délabré. Malgré il y a un commerçant on a combo ya Maluku yende mutazo ko renforcer to ba yaki na ba sac bourgmestre moko akitaki pe sur terrain ta akiti ba mekaki ko sala musala mais ba sac ezaki insuffisant et puis na état ya pont wana ba koko sala la ngoli susu ba sac té et puis vice gouverneur pe yaki biso ba rapport tozo koma et keneki soit biso quartier qui Senso Gare soit quartier Bikanga rapport et keneki pe na commune pe keneki ville yango bourgmestre akitaki en dehors ya bourgmestre vice gouverneur ayaki mais tozo zela mbula nini boko réhabiliter yango parce que ezo ko inondé une partie ya quartier donc so mbule beti partie on ande maman uti koloba so mbule beti pan partie on a en tout cas badini et puis il y a d'autres maisons non ba mort bazate il y a d'autres parcelles qui sont abandonnées bato bazoko vivre les sousté yango nde na lingena pesa moi précision place wana ana zo yebisa bana Kisenso golf kizola yo mwana Kisenso otika Kisenso kaka na eta wana pe ozakuna ozosala nini luka bandeko na yo ebele Kisenso eza kokufa tomona bato mususu ba commune mususu bato basanganaka bazwi ba partenaire bazozwa bato bazosala bato bawenze bazosala bato banzela bongo yo zakuna na baninga na yo bovandika pamba boye biso ba mama na bino tomona aka pasto mema aka ba biblioko na mutu tomata aka bangomba courant malonga te maite tomelaka mba ya mabulu lelo tokomi na système ya forage bongo mukolo nini tokokende pe na robinet forage wana ezoluka mbongo bozupe ezate lelo somba ma ya 1000 francs bozana ndako moko ya 10 personnes ma ya 1000 francs yosa bino nini omona teke bino bato bozakuna bozana musala makasi bo se départager boluka ba mususu ba tiela biso ba forage ata 3 parcelles après forage toza kotalela bino to kontaka pe bino toza pe na Lolendo ne tomona ba commune mususu toza pe na Lolendo yake commune wana babongisi bana biso pe ya commune na biso babongisela biso ya bosala toza la sima na bino tokobwakisa bino te po bozali bana na biso toboti nzamba sali chance ke bozala kuna merci beaucoup. Merci.
m'appelle Papa Massala, Jean-Paul Kindom. Je suis dans le quartier Oyo depuis longtemps. Bon, Oyo terrain Oyo, dès le départ, il y a terrain qui est tant que tu as donc abandonné Baboy, assumé le colère prince, Papa était là qui vide. Papa Vingi est dans la banque, il y a des moyens, à cette équipe. Tu peux être comme équipe, Vingi Sport. Je vais bête à Bani, Awa. Et donc, terrain comme il y a Vingi. Mais c'est que terrain, il y a terrain qui est vraiment. Donc, on est terrain Vingi, Vingi. Yango yo, va faire donc bureau de quartier, va faire donc dispensaire. À Messali. Non, parce que l'État a un monde qui faut passer la santé. Hein? L'État est à l'État. Il y a qui a salé maintenant l'hôpital. Quand on fait l'hôpital, il faut aller autour au bureau de quartier. Ah, ce c'est d'ailleurs, je bang ma casse, pas aucun. Je sais l'État a l'effort pour connaître le boulot. Tu connais na Madimba connaît. Bon, nous ne pas connaître ça. Moni. Alors donc l'État doit intervenir. L'État doit intervenir, puis ça l'effort. Je ne vais même pas du tout. Mon boulot est ma casse. Parce qu'on a besoin de ça, tout Tiawana, le boulot ici, là. Tel est ma bénédiction. Tantôt, quand même, centre, qu'est-ce vous avez les bébés permis à centre. Au centre, vous avez un bébé, vous avez un quartier, vous avez un bébé. Dernièrement, moi, je vais faire ici. Quand on hôpital là, bon, maïe, il y a l'été, sango, son cabisso. Ah ouais, Zali, il faut que ce soit 100 francs, 150, 200 francs, bidon moko. So que mutu mwa tout amina muté maïki alinga sunga bino asala forage koto est-ce que mutu akopesa le pango na ebo bata forage. Oui, ce qu'on peut demander le pango c'est le forage. Pas ibik ça biso nyoto. Donc bino vous en a poto directeur Blanqui, papa de notre Tchumu, papa Silva, papa Nickel, fils Arizona. Donc papa Bomoni, papa a outu kolobaki, difficulté ma venez Zali. Le courant que tu ne parlons même pas. Le courant que tu donnes ma bé, mais ceux qui m'ont animé que ça, la forage, awa, dans le quartier, je crois quartier Amba. En tout cas, m'ont animé à couper ça, moi, à tailler, moi, t'es dans le pan, on a pour tout ça forage, pour sur la population côté. Il va souiller gros années, papa. La souka donc, elle doit y avoir 5 ans, bon, on va porter au temps que c'est, on va bosser na biso, té. Parce que l'essentiel que, va sur que c'est, on va pas que c'est ça. Parce que nous n'avons pas na biso tout. Quand on les bottes na bangote, nous nous avons pas ça biso, pas couvrir le boulot. Surtout les boulots yo. On doit banque biso makasi. Les boulots que tu vois bien, et que tu na sekuna. Et bien metti papa pansango. Donc zélo so que non tout droit que mati na riflar. OK, tu riflar oui. C'est bon, bana poto, ba ndeko so na Angola, Cap Dijo. Mabele ya ngoyo donc ni le bisate check. Nazali papa ngoyi tala shika mbuga batu bazala mbuga ezala kitoko bozala bien mituka etambula na balabala boyuke balabala bebi eza malamu te tokozala ndenge nini eloko oyo bino bamikonzi bazotala bien bozomona te esili na ngai bato baza na poto toza na Gisensu quartier Mbuku njira kokufa te. C'est campus. Dinga ukuma ti campus. Mituko batu bayaka kutia bazelo babongisa njila nde bango batu babebisaki mbuka ngo. Loko moko te. Batu mbuka ezalaki nango seri ezalaki mbuyu te. Mais sikoyo yeko bango batu bende bayeko beza biso ambutation.
awa biso bana Kisensu dans un quartier Libération. Lelo na ekota la komona etant que tovandi na kati ya quartier. Na quartier tozali na kati ya quartier na biso Libération. To ekota la ti lelo ne tozabwe érosion et comment makasi ex cimetière marché bambou oba bengi cimetière ya Kisensu. Ta la grande érosion ndenge niveau et comment. Tozotala lelo na kati ya Congo. Awa na kati ya RDC. Batu mingi bazomona ke place msusu banzele ezali mais biso na Kisensu nzele ezalaka te. Otali boye vraiment mawa trop. Batu mingi bazana posa okende campus. Ata relier moko ko permettre batu baleka na mutu bakende campus ezalaka te. Est-ce que koto gouvernement aye bakango keno batu bazali bien bazate. Nzela oyo est relié banda matete pe croisement et il faut quoi na tendance na homme 30. Yango nzela relié Kisensu na homme 30. Mais le vie société oyaka ko réhabiliter nzela oyo ezala ki rabi contacteur banda ba réhabiliter nzela ti lelo batika biso comment enclavé ata moyen kutata moto moyen le kalisusu ezate yango tozonga toyeba nzela o banda projet nango ba lobela bakosala ngo o bakosala ngo te batu nyonso siko banda ko ezokende batu bakomi enclavé ata moto apamba place toza eleka kalisusu te bato balia mbongo nzelo bazali na kata RDC ou bien bazali wapi soki bazali bana RDC o balia mbongo ou bien gouvernement o ya RDC lia mbongo ya nzela oyo mais l'état landela bango parce que lelo neto zabwe place to zotambola na kata kin soki nzela ezate mutu ke koleka ndenge nini mutu ke leka nzela ifo ezala moto leka nzela ifo ezala mais oye koto otali place ba intellectuel bazali nzela comment enclavé. En tout cas, batonga te batala kaka ko réhabiliter kaka nzela ezali kutu bien ata moto ezali koleka. Mais le temps que rabi contacteur aleka ki ko raboter, croyez que bakosala nzela batika ngo kaka bongo dès que l'état batiki bongo, nzela ne se comme enclavé comme grand libengi. Ata moya ata moto kutu moya leka susu ezate. Na kosenga na bana nyonso ya Kisensu o bakende ba mikili. O bazana ba pays étranger. O bazana posa ki ba soutenir bana Kisensu. Ke Kisensu lelo pe ba mona biso pe lokola ba commune mususu. Bakoko soutenir ba diaspora nyonso obaza bana commune de Kisensu zwa superficie nyonso ya Kisensu mona yebi kazana poto n'importe quel pays azali a soutenir ba diaspora obaza na kata RDC pour ba soutenir bana Kisensu que un jour ba mona penzela na biso ezala nzela moko vraiment na prince bana bazoleka bien bazoki kotanga na université tala kutoza proche ya université bana pona koleka ta moto apamba ezate ba diaspora nyonso bazali na ba pays étranger ba soutenir ba diaspora msusu bazana kata commune de Kisensu basangana ba tia biso loboko pote quartier Libération tout le monde que commune de Kisensu peut jouer vraiment en plaire. En tout cas na pesi merci pour ba diaspora nyonso bazana na bonne foi pour na Kisensu mobimba ba diaspora nyonso bavandi na ba pays étranger ba soutenir bana Kisensu bazala vraiment uni ba yoka pe mawakeno ba mpe bavanda ki na Kisensu ava basi saba koma na niveau mikili. Salut, bonjour, bandeko nyonso boza en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique et surtout bana Kisensu, no lobela mingi bana Kisensu. Awa to na ONG donnant Tsumbu, aza moko ya bandeko na biso uta Kisensu, aza libanda mboka. ONG toza na forage pe maka mususu mais na moment on a loba toza moi difficulté moi muke bo mona na ba image. Toza vraiment na ba difficulté moi muke et surtout pour na ba citerne. Et makamsu ya miki bandeko nyonso ba na États-Unis na Canada na France partout na Belgique na Hollande na Angola bo pourtant wa ke azamwa na bino ya Kisensu bosunga ata ebelete ya muke et ko aider pour na développement Kisensu. Merci beaucoup. Si tu obéis à la voix de Dieu,
Voici toutes ces bénédictions se répandront sur toi.